Seigneur. Raissa Pindi. Raissa. Ndeni. Namona ko jour wana ozo pété. Matanan. La famille. Là en Côte d'Ivoire. Là présentement en Côte d'Ivoire. Je suis invité par la journaliste la plus influente de la Côte d'Ivoire, Madame Caroline Da Silva, pour une conférence pour les entrepreneurs. Raissa Matanan. Donc, Naza Awa, la Côte d'Ivoire. Je suis dans mon appartement. Je viens à peine de finir mon déjeuner. Raissa, tu te demandes? Hop, Raissa. Ok. Yango yo mto komelanga dimne kolia na olia na mbonga tata na ona ya mama na. Liboma. Na le na mbonga tata na ona ya mama na. Madame Pindi. Oui bébé. Boni. Kimela ngola nzambe. Boni yope. Wana na moni ozo pété nga bia. Azo mona le ba comment. Ozo mona ba commentaire te. Bébé na jaye kutata na ta otala ba commentaire te potala kaka. Madame Raissa. Oui. Beto Beauty o azo benga yo o ba gelil o. OK. Mama mikolo yango nga mikolo na kumomela na aka yango na bu mafuta. OK. Alingi mafuta te o. Ah benga ngai. A benga on a pese numéro na o. Ah merci beaucoup. Yo pa ko tuna longola ko. Mwana mama. Na mona ki ojour ano zo pété ngabi. Raissa so zo pété subo ndeni. Raissa su bakangie muyibi. Yango na mokili mama foko luka kaka wi. Kozaka mafu loko ayo. Ebi biso nyonso na se ya moso to komika mafu loko ayo. Mususu kozala bien. Ah oui. Mususu pe to kozala bien. Nga kutu na ndeko bondela kuna na kati kuna na yo na maglo. Maglo kutina ndenga cha cotisation pasenga pe na ndo bondela yo yebi ya. Glo ya cha cotisation. Oui, maglo ya cha cotisation c'est 150. Oh. Oui, ah bon? On a liste te. Gentil. On a liste te. Ça c'est quand tu as Glo ya chaki na L ni na chaki na L ya Batresi Mbelenga. Ponga pe na chaki ka epa na bango, ponga pe na kongola mbongo te. Nga pe na chaka pa na bango kuna pa Tracy. Et pas Glody to chaka Tracy te po ya kongola bambongo te nani Glody ndem ta kongola ki bambongo ya. OK. Nga sikoyo nga pe na chaka na par na bango wana. Mais na comprendre te ndebe yo bima na réseaux sociaux que oui o. Nga na chaka na kongola ki mbongo. O nga na chaki nini cotisation te bakomi ko bimisa. Oh. Nga kutu tanka tozaki kuna bapesa ki ngai deja nini oyo. Liste ya bato oyo bachaki mbongo te. Yo po kutozaki na kati na otumbolo kuna nga bisaka na moni kombo na ote. Na moni kombo no te amona tunga bia saka deja lobaka. Ke ba oteli mbongo te. Na lobaka deja. Na lobaki yango pe bongo. Sikoyo. Après ça wana tovandaki na biso pe bapesi nga liste balobi na ke wi poster na page po na bato nanu bachete na bata télévision eza pe na bato belete o bachaki sara. OK. Bato baleka na télévision mutachaki penza. Bata TV mutachaki azati ka papa pimboma. Baza so des personnes bo bata TV bachaki musona kanga na communauté pana moni achaki 200. Achaki oui ya papi mboma oui. Achaki ziana tala na liste. Ye achaki soki $200 boy. Bibi ka pinga
Bibi Kapinga ya tchaki 300. Ok. Bibi Kapinga tchaki 300 euros. Donc, bango mi bale wana bata télévision. Mais na biso mo bato bato YouTube penza to dominaki par rapport à bata télévision. Bata YouTube penza to tchaki. Ngana yeki na tchaki 400 euros. Ngana tchaki 400 ya pindi. Ngana tchaki 4 tala kuna kuda ba okoma. Ngana tchaki 400 euros. Allez. Glody na moni a tchaki 100 euros. Donc Maglo a tchaki 150, mo bato kana tchaki ka Carmen Mukulman a tchaki 200 euros. Moi bato ngana yebi mo yobi ka to Afrika ta mo na YouTube. Bango ba tchaki na wa mbongo. Na mo na pe mo ga pa tchaki 50, mo bato msupi ba tchaki ba mbongo. Mais siko ngai loko selinga passe bébé. Mbongo ba kongola ki kuna opa na sha kongola ki. Ti lelo atikali ko pesa ta quelque chose ité. Likolo nango oui, apesi mbongo ta kongola mbongo 4500. Na 4500 wana apesi te. Oyeba banda ko kongola banda le même jour au président Mike ayaka belela ka kuna lobike ndenge za wana Rafini balobi to kongola mbongo noki po azana mutu te na poto boyebeka makamndenge bimaki yo moko yebaki. Tikoyo mama. Bonjour Maman Mireille. Maman Mireille wana ndenga finga mi mwasa batu. Ngana ko finga lelo grand frère ya nani oyo ya Magali wana tozakine na life wana. Nani wana papa Gi wana lelo ko finga makitoko. Ye Magali aza cousin na ye baza soki mwana tata mwasi na mwana soki ya noko soki ya papa leki soki ya nani. Batu bazo finga mana réseaux sociaux ya zo ko pesa batu ba matière mais azo kende ko peksa Magali te. Mama wana finga mi lokola kufa. Leo na royele. Sikoyo. Na simbi nzela tozi to vandi. Ya kongoli mbongo bisino so to mona ki. Ndenga kongoli mbongo 4500 na yi. Mama, na 4500 Sarah. Ata 1 centime apesite. Azu mbongo piu ameli. Abombi mbongo wana. Raison nini po ndenge batu balashaki, batu balobaki nini ke wi mbongo na ye soki nazo comprendre pe vraiment tenga ndeko ba so batu balobaki ke wi mbongo na kopesa te mbongo ne soki ndenge nini boyo so batu bafinga ki soki boyo nini balobaki ke wi akende kuna te o batu baboya ki mbongo raison penzo apesi mbongo wana ngana yo to yebite ebika ye na simi ndela na zuna fandi nanga mama na moni kuna ndenge kaka mona kika ke mukolo to zakana mino na life wana to chaka lokwa so total bien total na batu bazaki na sena batu to zaki likoto ko ko mapeta ba 6000 mama espesa ki peleke se bébé abandi na ko finga nga azo finga ngai azo finga mobile na ngai akomi ko finga bana na ngai afinga lobike bio na bala camarade ya papa na nga kama petite papa na nga aya luka suki wana te akomi ko na papa na ote obimanga na papa na yo to bala camarade ya papa na o voilà tiko ngai na bimala camarade ya papa na nga abanda ko fana na ndaka tata na nga ndenga banda ko fana na ndaka tata na ngai après ça wana ale ndenge za wana ali camarade tata na nga komi ko subela nga na munoko ta camarade tata na nga moni ke na komi na zemi nde camarade tata na nga kende ko sala geste na bimisa facture ya libala oyo babalelanga Saka oh zobelanga abandi ko finga nga ake koloba bebe ake koloba lobi ke wi mama na nga abota na koko na ye kaka le memi ye moko Magali alobi ke mama na nga abota na koko ni kaka le memi ye moko baluki lisusu ayebi nga te nakutana na ye na sima ya mutu derrière Mama Mireille nakutana na ye na sima ya mutu sikoyo Mama Mireille so poza posa publicité ya salon ndengo lobe na nga saka tola paza wana za pe makasi na ba publicité Mama Mireille na pesi ombote na simi nzela wana na vandi saka abandi ko finga nga abandi ko finga na sali ni eloko alobi nini abato yo soki ka olobeli makama mbongo ya kongola ki afingi yo voilà asimi nzela abandi ko finga nga na kipete alobi nini ke nga na banda ko finga ye banda 2000 soki 22 na 2022 to salanga na erando bino ne so bomona biso ne so to mona yo pozala pe na barando wana sikoyo 2022 ya répondanga aya lakisa ba lubuta lakisa ba biloko neso ya zalaka nango
bakiti kutu na baarmoire na bavere nyonso aza na wana ndako asomi na mbongo bashimbwa sikoyo eloko nini oyo afingelinga famille ya nani balobi famille ya Rafine batata mosi na bango alekaki dernièrement na life awa epa na nga alobi bien bango bakozwa mbongo wana te soki mbongo wana apesaki yango na ebandeli ya makambo ouais parce que yaka ngai mbongo normalement objectif ya mbongo ezalaki Rafine akundama na honneur ya cotisation esalama omoni ntina nga naboyaki ya boye soki ata $1 nange ekotaki bonga bomema internet chance naboyaki parce que nayebaki Rafine akozwa motoki ya bato nyonso oyo bayoki ye mawa basangisi te misu bakolia yango nga na kolesa mokili mbongo na nga te jamais naopia te nayebaki nayebaki tokoa place oke mbongo nyonso bokongolaki ekomi nango bongo nde bopesaki te na ndimi te mpe kutu ndenge eza wana kote ya Glodide Asuka biso batoto kongolaki kote ya Glodide Asuka azalaki pwelele mota nyonso bozotya aokoma na liste aobwaka parce ngai yaki kokoma na dernier temps nani oyo Carmen Mukulumani akotenga na boyaki kutu ngai biko kotenga na groupe te parce que nayeba bêtise ya ba groupe WhatsApp nde ezalaka Carmen Mukulumani akotisinga tanga akotisinga wana nalobaka nanga te kandi napesa bonsoir akanga nga pesa bonsoir wana kaya okoma esila Malika mani ayambanga ye mo pe Carmen mo batutu bazakala pe bayambinga esili nango bebe après ça wana na ye na simi ndela na zuna vandi oh kovana nga na vandi boye na ye romona mbala moko bakomi ko benga balobi ke oui Magali boye ko pesa mbongo abi oh aboyi ko pesa mbongo to bakomi ko sala ba démarche ya makambu ya Rafine famille ya Rafine ye moko cousin to bande ko benga cousin nzoka tazali yaya ya Rafine koto ya mama. Ok. Yaya na yena koto ya mama. Mais ba obenga cousin po déjà kombo yela ki na ndenga cousin. Pe garçon wana ana mbongo abala mosa mundele à travers kabisika bien. Koto mwa bato batushaka azali. Azwa ki charge ya makambu na ye, ya leki na ye, mbongo ndambu ndenge tata mosa manga explica kibiso na life alobi ke mbongo ndambu e uta ki na kisasa na famille ya Rafine, papa ya Rafine. Mbongo ndambu ezaki ye moko cousin apesaki. Mwa ndambu lisusu eza oyo papa Hervé apesaki. Omone balobaki esili. Bazwi mbongo neso basangisi. Ekenda na maboko banani. Ye moko cousin, naza kutu na video na otinde lo sako omona. Ye moko cousin, oui. Ye moko cousin papa Hervé apesaki mbongo 2500 parce que tata mosi na bango alekaki na life alobaki. Alobi apesaki mbongo 2500 euros. Ye kutu papa Hervé kutu alobaki oui balo bango na réseaux sociaux te. Mais yo moko yebi biso bato ya réseaux sociaux. Cousin azalaki na mutu moko ande ko sala makamna na logique parce que talaka mwana poto. Abala na epe mundele trop logique. Aya bimisi makamba lobi ke 8 et papa Hervé fait recours la pesi mbongo 2500 pour na image ya Rafine ndenga bande ko bundela yi. Mama. Esili nango pe to simi ya to zui to vandi. Oh. Ko vana to vandi wala kuza sali makamna ne so sisi. Cercueil oyo bamona ka ya liboso. Cercueil oyo bamona ki ya tour liboso. Cercueil wana ezalaki lokola image na koto bazoka po bayeba ke mercredi bato bazala mingi te. Nde batiaki. Mais cercueil ya Rafine ezali cercueil to mona ki ya pembe makasi jour bakende ko kunda ye. To mona ki yango pe nande babongisaki yango nandenge pe ezalaki sikoyo bandeko ekomi na turu ipanache Magali de Mukumble apesa mbongo biso na bino tomoni Magali azwi mbongo alie mbongo te mazana mbongo akomi koloba ke wi akokende koluka kozwa mbongo wana kokende kosalela bana kosalela bana bakonta bank Sara ndenge toza boye ngai na yo nde tozaka ngai na boye na Gloria mama na minute oyo yo oyebi nkombo na ngai mobimba te. Oyebi date de naissance na nga te. Bongo ya bana na nga nde oyeba? Oyeba te. Magali alobi ke oui, azokende koluka partout des moyens kozwa kokende kofungola kozwa mbongo naki kofungola bana ya Rafine compte ya banki po atiela bango mbongo na banki. Ezalaka? Ezalaka te. Mbongo wana kongolaki yango mpo na bana to kongolaki yango mpo na Rafine. But ça rezo compter biso mbongo ya nini? Wana mbongo nini wana? Ba CFA ya Côte d'Ivoire, na Côte d'Ivoire. Oza Côte d'Ivoire, wana ozo nini ozo compter ba CFA ya Côte d'Ivoire.
Voilà ce que vous avez combien. On a chimwa mbongo na musenge. Eh. Suki na ke conférence na 11h. Ok. Voilà. Sikoyo mama. Nandenge simba kindi basiba kindi yabazu bavandaki. Ya kongoli mbongo pona matanga. Abaluka lobi ni kewi akopesa mbongo te, muto amoni kewi achaki mbongo nae akende kozwa kopesa mbongo wana te. Mbongo na ba okeko kwa kesani ni ake hotela ngobana na ba compte. Batu bakomi ko déclarer. Ya hotela bana na mbongo na compte na ndenge nini? Etake yena bana baza famille te. Ye asololaka. Na rafini te. Bango nyonso ekiri bande koswa na rafini te. Siko mbongo wana ya zwilaki yango nini? Moi batu musu bakomi osenga bambongo na baba. Batu musu bakomi matana life nanga. Mama epesi pétage na biso na ndenga mukete. Akomi kofinga na désordre. Akomi koloba n'importe quoi na désordre. Donc tomela maite. Akomi avandi. Azumbongo eko laksa na réseaux sociaux. Batu pe akomi kotune mais kasi zwa mbongo wana pesa papa ya rafini. Kende kotika ko laksa za problème te. Mais zwa mbongo wana pesa. Zwa mbongo wana telema tiana nini na agence ndenge tomona ki batu ya musala ya Janify basala ki batini mbongo papa ya nani oyo ipo mama ya Janify yozo siko mbongo na pesa mbongo papa ya Rafini azana bomoy simple comme bonjour mama sikoyo ya zimbongo wana akangi akomo ya kosala be mission premier épisode afinga oka sa premier épisode afingi batu deuxième épisode akoya lobi nini ke wi mbongo yango nalingi biso na bino tosala choix bolingi nini batu pe bazokomele zwa mbongo wana pesa na famille ya Rafini tika ba distraction batu muso bakomi kosenga bambongo alingi pe kopesa bambongo te yango wana tata mwasi ya Rafini oyo bande ko bazaki ya mukolo wana aleki alobi eloko moko alobi boy bango bakozwa mbongo wana te ni bana ni papa ya Rafini ni cousin ya Rafini ya na yewana ni ye moko tata mwasi bakozwa mbongo wana te parce que pona nini aza na droit ya okuta na voir atana bana okuta na bana etaki ya za nani bango pe de ba pesi pe loi koto ya bana Rafini koto bazali mutu moko te ya réseaux sociaux abenga bana wana asolo na bango batika basuki pe wana te na koto ya tata Rafini akozwa mbongo wana te za mbongo ya salté Magali Panache de Mukumble aluka batu moko oyo bacheki bambongo na bango azongisa soki azongisi bambongo wana te eza occasion ya bien ndenge ya humilier Rafini a humilier matanga Rafini a humilier cercle ya Rafini a humilier bana ya Rafini bazaki basali bana ya Rafini bakende na badance kobina makambo wana nyonso oyo ya sali ai baka bongo wana sa nini ami sombela cercle bien avant sa nini abomba oyo yango ba sa nini bakokundela ye mama est-ce que saratola makambo mwana moso Panache sali eza malamu te likolo nango azoya ko répondre Sarah likolo nango aoyo répondre mama wana tata mosa ba Rafini aolo bana lobi oyaki kotia combien yo mama olakelinga otiaki combien na mbongo oyo ya nini ya makama matanga il faut pas nettoyer. Ne nettoie pas parce que j'ai laissé tout comme ça. Merci beaucoup. Loba non maman. Alobi boy. Yo muto mama oyo kolakelanga. Opesaki combien po yo ya koloba nanga ke oyo kolakelango loba nini ke wi ngai na soki na zwa mbongo na somba seke alobi lobi kamo ba n'importe quoi ne alobi lobi wana o bato bakatelinga batindelinga famille wana bazana do koloba Sarah parce que Rafini aza mwana na bango soki Rafini aza mwana bango te bango bako déclarer te siko ye loko nini ezotinda ye aya koluka aleka banda koloba nyonso ya lobi so bango balakele mpo na raison bakoki koluka te baloba na mutu kaka bosa osali eloko te eloko moko te baluka baya koloba no babiso nyonso oyo tozalaki awa saka tola mpo ani famille ya Rafini baya koloba no mabe te Allô? Bonjour. Elles sont où? Ok.
Loba non, maman, non, bimande. Bonjour, Yaya, ça va? Bisous. Ah, on peut partir, je suis en retard, hein? Loba non, maman. Ouais, on prend. Kolanda te. Hein? Biso tokongola mbongo pwani. Biso okoka kongola mbongo te parce que toyebaki mwasi ya Tracy azokongola asali groupe. Ye nde nani apesaki autorisation ya kokongola mbongo. Ye nani apesaki autorisation.